Bandeko le 8 mars nga papa robo nakoyemba mpo na bolingo na ngai. Yango wana bolanda ngai boyoka loyembo pe boyoka bolingo na ngai aza pe na kati ya réseaux sociaux. Kala te lopete na mosapi. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko liboso koyemba pona bolingo na ngai ebongi moko na moko aloba nano pona le 8 mars. Maman, tu veux dire quelque chose? Aujourd'hui c'est la journée de la femme, le 8 mars 2024. Mois de la femme. À vous la parole, s'il vous plaît. Je voulais dire à toutes les jeunes filles qui cherchent un homme riche pour se marier, vous ne serez jamais heureuse. Je voulais dire à tous les parents qui cherchent un homme riche pour leur fille, votre fille ne sera jamais heureuse. Je voulais dire à toutes les femmes riches qui cherchent un homme avec leur argent, vous n'arriverez jamais à garder un homme avec votre argent. Lorsque j'ai quitté la France pour aller rejoindre mon mari en Afrique, il vendait du poisson sur les marchés. Il ne gagnait que 2000 francs CFA certains jours. Il ne vendait pas son poisson, il vendait le poisson de quelqu'un d'autre. Il n'était pas sûr même d'avoir du travail chaque jour. Moi-même, je suis venue avec 4 millions de francs CFA. C'est une bonne somme, mais ce n'est pas une somme qui suffit à construire quelque chose de très solide. Avec cet argent, nous avons acheté un camion frigorifique. Avec les économies, nous avons acheté 5 moutons à quelques mois de Tabaski. Ça nous a permis d'avoir notre propre mouton gratuit avec la vente des 4 autres. Puis nous avons recommencé l'année d'après avec du foin. Et petit à petit, nous avons pu avoir un champ. Et petit à petit, notre bonheur s'est construit. Ce n'est pas venu du jour au lendemain. L'amour et la richesse se construisent ensemble. Si tu épouses un homme qui est déjà riche, alors ça veut dire qu'il a construit cela avant de te connaître. Et il ne te verra toujours que comme un objet, comme une conquête. Alors que si tu épouses un homme pauvre, et que toi-même, tu as participé, au même titre que lui, à ce qui va venir par la suite, vous aurez construit quelque chose ensemble, quelque chose de solide, que ce soit une petite ou une grande richesse. Ce sera ce que vous aurez construit ensemble. Et cet homme ne t'abandonnera jamais. Il n'oubliera jamais que tu as été le pilier sur lequel il pouvait se reposer. Et toi, pareil, tu n'oublieras jamais que tu as pu te reposer sur lui. Nakanisa bandeko boyoki mama. Alobi oyaye apesi oyaye liloba. Pona mwana mwasi pe pona makambo mosusu. Alors couple na biso o lisusu bolobi nini pona le 8 mars. Allô? Voilà, Ah. Bon. Bino, ah. Bon.
osa makambo lokola Didi. Didi pe asalaka makambo lokola yo. Tel père, telle fille, tel père. Ya mabete, ya le 8 mars. Bonne fête de toutes les façons. Bon, ndeko mwasi na maputa ozawapi yaka. Journée de la famille. Journée de la famille. Journée de la famille. Kota nina bwaka mi na robe na nga. Ok. Ah, Doni, c'est bon. Et mon ami, et Yokani, et la Kisami. Maman, yopo ningo loba, pongana imbela bolingo nangai. Loba maman. Papangi à Vincent, bonjour. J'espère que Ben est bien. Journée à Boubiaï, mouke parler naba, sœur Ambeto, il y a ici à Congo. Ça, mon journée, il y a le 8 mars. Pourquoi? Parce que depuis moi, na mounou, tena aja moume kula, moume remarqué que ba kento mingi baza bave signification ya journée ya. Na ba bois la bête kuna na l'Afrique, mingi ke kuma kutungi sa ba maputa ya le 8 mars pour que le lendemain, ba kwen se retrouver nanga na ba bar, na kunwa malafu, kubina, surtout bas associations que ça la ba mambwina. Mais journée ya boubia ya keve journée ya kupouen se retrouver na babar kubina kunwa malafu et puis kukota na inzo. Journée ya boubia ya ke journée internationale des droits de la femme. Ya mezo la zonza ya ke journée ina bet ke revendiquer ba droit ya beto. Ba pesa bet kak jour mosi na l'année. Donc bet baby si a ove. Faut bet revendiquer ba droit ya beto. Ya ke journée ya revendication ya égalité entre l'homme et la femme. Je m'explique. Ben le natal na katia entreprise mosi kent na bakal baki na kusala kisalu mosi baki utiliser même temps de travail, même outils baki utiliser. Mais l'air ngonda ke malisa ngeke tal baki kwizo futa bakala mbongo ya kulutila pena kento. Sam na iki parce que yandike bakala. Bet zo la revendiquer ni égalité yina. Que babakala ou l'État ou gouvernement bika kaku minimiser qui ça lui a bête bakento. Ya i bakale lende saliao, mouno aussi kent mou lende sala. Donc mouke na ku droit moukuzwa salaire to li futi yina bake na ku pesaka na bakala mouno aussi mouke kuzwa même quantité. Bête changer. Mambe ya kukwen bin na babar kunwa malafu ya keve journée ya boubiaï. Au contraire ben ke rabese beto. Ok, oh munogo nini. Swahili, chiloba. Bon, il s'agit de makambo lobi et yokani quelque part, hein? Ok. En tout cas, la sepeli. Yopo ningo loba. Tu veux dire quelque chose? Alors, s'il vous plaît. Comment interpréter le comportement d'un homme distant? Pourquoi un homme devient-il distant? Quelle est la raison? Moi, je vais vous dire la raison aujourd'hui, les filles. Vous savez, un homme ne devient pas distant parce qu'il a quelqu'un d'autre qui occupe son esprit. Un homme ne devient pas distant parce qu'il est en train de vous tromper. Un homme devient distant à partir du moment où votre comportement ne lui correspond pas. À partir du moment où vous avez un comportement qui ne va pas et qu'il vous l'a répété encore et encore et que vous persistez, vous continuez à avoir toujours les mêmes types de comportements. Les hommes n'aiment pas ça. Et leur manière de réagir, c'est de prendre leur distance. Un homme qui prend ses distances, je sais que ça va être facile pour vous de dire « ouais, c'est sûr qu'il est en train de me tromper, c'est sûr qu'il a quelqu'un d'autre ». Non, c'est une manière de communiquer avec toi. C'est une manière de te faire comprendre que ça là, il n'aime pas, il ne veut pas. Et vous devez comprendre ça si vous voulez changer les choses, si vous voulez que les choses s'améliorent, si vous voulez améliorer votre relation avec lui. Vous devez comprendre ça. Les filles, ne persistez pas dans vos comportements. Lorsqu'un homme prend le temps de vous dire que
il y a quelque chose qui le dérange, écoutez-le et essayez d'arranger les choses. Essayez de corriger ce qu'il vous a précisé. Parce qu'un homme qui vous dit les choses, c'est un homme qui veut sauver sa relation. C'est un homme qui veut améliorer sa relation. C'est un homme qui tient à vous. Parce que lorsqu'un homme ne tient pas à vous, il ne vous dit pas ce qui ne va pas. Vous allez juste constater qu'il est dehors là, qu'il est en train de, voilà, qu'il est en train de visiter ailleurs, tout simplement. D'accord. Mbote ba camarade nanga. Na remarqué lo comment qu'on était sur ne peut remarquango. Mibali oba mila sucré, c'est-à-dire ba oba mila ba masanga, to ba mila ka sucré. Bazala kana énergie plus na mbetu, so bo sa rapport sexuel, énergie qui toko ba match na bonza rawo. Par contre, mibali oba mila masanga. Donc ba comme ça masanga quoi stimulant, c'est-à-dire so ka meli masanga te moyen à ça le rapport sexuel bien exact. Masanga comme comment garder fou mon roboyer ça la toujours wana. Non, au moins ba jour wa mila masanga te, tant que na match. Tant on a un rapport sexuel, bah ça la panne sèche trop. Au moins, la matière du cola, bandit ne peut bien, bah va et vient, après 4 années. Pour la nine amélé ma sanga, te boti kabidilo kowana, na bichacha boma mama, kunda mama, tuer mama, boti bona banzete botaf na te, boza la naturel. Au moins, na boyo kapata sonito, bimisi bena peni na yo, yo wanozo fouette en obwe. Et comme le roi film, lembi, le mozo fouette, pour ne pas comme ma casse, ok, de te, biso linga bongote. Allez, bisous, bye. Eh, bah, Joe, vous comprendre. Maintenant, nakoyemba na ngai pona bolingo na ngai. Po mama na nga tanga za osala kindumba na vide, nga nazala ki saka me ya mama na nga, na tambolaka na ye partout, azo détruire nga na kindumba. Mama na nga mutalati sanga kindumba, sinon nazaki ndumba te bo tapote. Voilà, mama na nga ndumba munene. Boyebi ba ndumba basala kindumba na ville, tona ba problème na ba Kisasa, tona ba problème na ba Braza, biloko lieza te, sko mama na nga tanga sala kindumba la koma lokwa saka me na ye. Kindokine tu ifo chango na ngali luwen jikunga na tambola na mama na nga nga saka mama na ngai mama na nga simba bambongo bato ebele bayebie bakopine bandumba pe baza awa na ocha pe bango tu misusu batikala na bakini misusu bala ba Braza misusu baza na poto bapanzana lokwa ba Geraldine misusu baza ba Lion misusu baza bandumba ya kala o baloba ba vrai ndumba bango yoyo mama na nga sala kindumba na ba 2003 atika kindumba na ba 2010 aye poto azo continuer ka kindumba la ndaka libala abala mundele mama nga mundele asala na total public mama nga azala na mbongo azandoki boyo kalisolo bo tapote mama la ngai bo tapote na yebite mama la ngai liboma ni nezuye ayebi ke ngana rit toyoka na kate me na yebite ni nezu mama la ngai ake ko matana live a rit azo swana na rit nazo yoka bojo batu batina ngai mama nga ke kosela ngali kamune na bike ngali luwe na bima na mobali na ye mobali nini na bima mama ya koloba vérité ke yo kindumbe leka yo tro kindumba tina ndaka mabala yo mama mukolo lokwa yo za 37 osala kindumba na ndaka libala no toujours yo mutu mobali no atonda bomengo nyonso tu ya mokili koyo kosela makambo te ke o ngali luwe mutu na sibala mobali no po ngalo tokuta makalisu te na kimanda kwa mama na nga ça fait 4 ans parce que ya nango likamba kobomba te bandeko bofungola matoi boyoka ye. Desculpa, não posso discutir com alguém que não sai de casa sem maquiagem. Não tô nesse nível. Tô a dizer. Se uma coisa que o angolano não tem problema é de comer funge, o angolano não tem problema de comer funge. O angolano pode comer no pequeno almoço funge, lanche funge, jantar funge, depois do jantar funge, lanche funge. O angolano come muito funge. Aquilo é funge atrás de funge. Existem angolanos que não conseguem ficar um dia sem comer funge. Existem pais de família que se... Bon, boka papa robot, le 8 mars 2024. Nazoyemba pona bolingo nanga ana réseaux sociaux. Kombo na ye Midala Taylor elengi. Nazoyemba pona ye. Nga pe na botama na mois de mars. Donc, eya mwana ngai. Semeno tozo banda. Nazokokisa 58 ans. Bobanga te. Eya nonga ba chiffre. Est-ce que nga nasala makambo? Ya bata 58 te.
ata na ene elongi ya bato ya 102 ans me ngai bozwanga kaka papa Robo ba age to bolingi bozloba bozwa kaka nga mpe na prefera nasalela ba age nyonso yango na koyembela bolingo na nga mpo bato ya 58 ans moke bakoyembela bolingo na bango so bachanteur te alors nabongisa na mongongo namela nini eloko te nabeta deja ndule 5 4 3 2 1 allez allons-y papa Robo. Midashu mama midashu midashu mama midashu yo zali chéri ya réseaux sociaux oyebani na kati ya réseaux sociaux surtout na YouTube ozana nyonso oyo elangwisaka papa Robo kasi tina nini okobomba mai midashu mama midashu midashu mama midashu midashu mama midashu kitoko nde paonie okelama po papa Robo alinga yo tosolola deja makambo ya bolingo nga na yo napona yo kaka na première tour mama nakotikela yo héritage koleka ya Dr Nsa oyo atikaki epai ya Benite midashu mama midashu midashu mama midashu midashu mama midashu midashu mama midashu dun 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 bang 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 midashu mama midashu midashu mama midashu midashu mama midashu midashu mama midashu yo zali chéri ya réseaux sociaux oyebani na kati ya réseaux sociaux surtout na YouTube midashu mama midashu midashu mama midashu midashu mama midashu midashu mama midashu lelo le 8 mars nasengi yo tobala nai osalama po papa Robo alinga yo midashu mama midashu midashu mama midashu papa Robo atikali kaka yolela yolela mama yole
Yolé la, mama yolé, yolé la, robo yolé, yolé la, robo yolé, bandeko nakanisa boyoki loyembo pona midashu bobanga te eza love tobanana nayebi kalobaka na bino ngai te wana bino ngai nasolane deja bolingo poso tosolola bolingo te en tout cas nakotia na liste te lokola pase esalama commencement ezala bien alors d'après bino faut nazala kaka wana no so commencement alaki mabe na ngai natika mais lokola ebanda bien nakoloba ko te ebanda bien ebanda excellent koleka bien midashu oki loyembo no ye poko wana po eba penza kena na 58 ans o comprendre d'accord bombango malamu ate polaka nango ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a un danger. Donc on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a un danger. Donc on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a un danger. Donc on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.